moi absence na moké par rapport à santé bino ko bebi ke biso na ki awa et la ça qui vraiment mais ça va pas arrêter pour moi il y a pour servir bino toujours quand on est pour que la presse il faut toujours voilà communiquer sur la bino ko yo asa wana pourquoi pas à toute l'équipe technique ko to travailler kana bango na kati ya JKL Info News on a fait bino mbote makasi sika bozanga ba bonne fidèle na biso. Voilà aujourd'hui le de la presse il est l'autre sur la kaka makabo et qualité biso et surtout spécialement liwa ya artiste et comédien na biso Miraesa oyo oyebi très bien asa mupayate na banda na bino asa mupayate na mémoire na bino asa oyo asalaki makambo ya te na mboka na biso avant akende na mboka ya Angola kuna esika oyo malade yaki kozwa Miraesa ndenge Miraesa pe lelo oyo pe à son âme là je dis déjà très sincère condoléances à toute sa famille biologique on va pas la famille artistique de l'artiste et comédienne. Pour ça que la question est que les Miraesa au niveau de la presse a coupi lelo oyo intégralité il y a liwa ya matanga ya Miraesa moment la compétence la solo oyo parce que l'actualité nous oblige. Là, vous voyez, je salue déjà ma conseillère Aurélie Van Balobi Moutou, Yamira et Ferton, c'est là que Salaka, donc, Aurélie Van, vraiment, la minute, a vraiment choqué parce que c'est la grande ferme de Goro, le madame, donc, il est là vraiment, et ça n'est pas si, bien on se voit que Mira et ça a tout qui déjà, qui se depuis la semaine passée, c'est pour ça qu'il va faire, non, Mira et ça bien là. Malade ya Miraesa c'est pas qui nini mais ça par rapport il y a choc il y a moins pas fidèle téléspectateur ba abonné na biso ba na Congo ba de partout dans le monde poti kaka ko choka ka batu kaka ndo le livre la mama les garçons la minga zo la lobaka donc là déjà ba AV la biso na ka ba C l'artiste comédienne là je vous dis a été choqué et ça par rapport à l'infiltration de la Kinango. Par rapport à mon droit madame confier comme confidente nae par rapport à qui ko na mobali nae oyo ça la capacité et que douleur on a bolingo ça la ndenge nini mais ceux qui passent avoir des combien millions la ministre pour la 21e siècle maman ma chérie mon frère kumba makolo na makolo sambela nzambe sera nzambe force bien que c'est pas facile tout ça on doit thème nae Miraesa oyo akufi Miraesa atiki vraiment famille na ekota na ye papa na ye oyo bataka kosunga awa lelo Miraesa se retrouve na mboka Angola kuna tomoni ya Gabriel de mort artiste na biso bravo félicitations tomonaki déjà lekaki na basortie médiatique oyo ozokende kaka komingisa bato basuna bino c'est ça inutile komonela bapolémique Miraesa balosola nanalité Miraesa azalaka boye te non tant oyo eza esusu wana te ndeko na biso ser na biso comédien na biso ndeko na biso nyonso oyo atikaki déjà biso toluka moyen de façon ke mboko ekoka gouvernement mpe mama bango oyo asalaka na ye wana mama ni mama oyo oyo asungaka toujours baartiste na biso totikanga makambo na kini wana bino kozaka na mbongo baartiste comédien bino kozaka na libala koto baartiste comédien bino kozalaka na mbongo omoni ke publier c'est le moment tout courage la bino tout le monde a bolingo la bino avant gouvernement qui nous tout le monde a pensé que nani ici péchanga bon no ya ngolo belvi kandi paquet no ya ngolo pourquoi pas mams écoute ça là déjà bien ma casse au monde bon no ya ngolo posez belé ba maman Thérèse ba président Calais posez belé. Pourquoi quand ceux qui comédie à sauver la coupe pour la caca pour ça la conjoncté ça il Christo ça il parce que un TP senior pour ça la conjoncté avant ba to la bino pour la ça bolimo non biso to sur $5,000 ya boyo to zo za boyo ba 5 boyo normalement c'est comme ça se passe. Tout le monde qui est sous la matanga ya souci ba mais ça dit que milelo c'est quoi finalement quand on a vu nos bananes ba kolia ka quand on a vu que nana la activité lelo on de la biso mi de la biso mi mais ça coupe ils ont fait na mbongo pour uta la corps na ngola ti awa
mira esa na songi susu na analyse na biso mira esa akokaki shot wana te mira esa akokaki shot wana te ti eshokaki ye vraiment ntango eshoki ye akokaki na hôpital oyo te bafoto bavideo baloye kolinga te mais jusqu'à ce que mira esa nzambe asouhaite azwa molimo na ye de façon ke epesa biso totikali leson bana mpe bana oyo bapeti litinda bakonvida bamasheri banini oyo eske bino mpenza bino boyaka kaka na bavie bato mpona kodétruire koenvie eloba na obelivika balingi koenvie mingi koenviaka boye boyebi te mbinga esa abandaka ndenge nini mbinga esa akomi kuna ndenge nini meteli bato ozokola kaka motu tika nandima na kobandi na lelo oyo motu nyonso aza obelivangu te nyonso akolitela pese oyo akoka shok te motu mosusu akokaka na yango mpe ebelisi mpe memindeko na biso nalimwa vraiment lelo déjà oyo baartiste comédie baza na réunion na bango epai ya major po esika réunion eza kuna toyebana comment ça se passe compte rendu nini bazwi na réunion toyebiki baprésent oxygène bazala bakasuka bazala bazebele tomoni mpe ndeko sete bagarre mpe kuna azalaki hospitalisé biso tomonaki mama sete bagarre mpena nzoto eninganaki mais quand même bonke so mama tomoni déjà ke moi kolobe koko ya kolia mpe koko ya koyene ezalaka kokangama na nzambe déjà pasteur de la foi abimisaka déjà baprophétie boza trop distrait kokangama na nzambe bakone baartiste na biso toala ta kolela te wana nayebi ke makambo eza ebele ya kosolola na biso oyo mais ezalaki kaka message clé ezalaki kaka nira esa jusqu'à présent programme nena epesami te baréunion ezocontinue kaka bien que baartiste comédien oyo bakoma bachroniqueuse bazovandelako kaka nde ezala olie balobela makambo moninga na bango ekomi akenda na banyongwa nini asala boye oye kuta azalaka boye ye kuta azalaka na nono tona ata wana te owe azalaka na mongula te bino kozela kaka bapeli soki moto akufi kozela kaka babo soki moto aobela nono ezalaka te vraiment napesi kaka chambre pakela ya balobi liboso akomisina ezalaki na kiti ezali epai ya ye moko mama kesia baza wana mwasi apembe motema pakosi mama puska kitoko vraiment de gros bisous à toi maman Joël Lukula merveille puis à nzambe la pesi yo moto esi mozali Doriana Isamba osebele bozaka vini de la presse tokakopesa bino kaka étape par étape makambo ya actualité oyo eza na Kinshasa particulièrement makambo ya théâtre nde lisusu ezongisi biso na makambo oyo vraiment tokomi mpenza na suka ya analyse na biso tokoya lisusu na bainformation mosusu ntango mpe ekotoka bonne suite de programme esila portez-vous bien pas